Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Comment est Richard? N'a-t-il pas tonton Félou bien tonton Richard? Tonton Félou, hier à comment il lobby voilà Belgique et comment il lobby à 20h. Les temps à paiement. On retrouvé caca hein? Ah. Mais non. Mais et moi et la moi mon ani kizaki mobimba o kati kati ya muka po makule mona et puis oyo et mon ani kizaki ya kokanga. Ezaki ya kokita ozo matiza ozo luka nini mwana ngai la buena kati le wapi ninga on batumbi la ngoboya ngwana ndi basomba ata tonton Felia musuka talo alingaki alingayo ndenga bindambu ndambu ya kolingo ndenge nini mo balinga ngayo tinga kuna po balinga ngo bende mama banda okola na moni ata fiancé na mon côté aussi comme grande fille baraté non non moni ata mobali mon côté ou présenter nga maman ta la fiancé na nga bokilo no ye nga pena se pelo ko ba mama baninga. C'est lui commission te maman. Mais n'as-tu pas tonton Feli? Abali ni pena nous te tom soko mo na yo se pena yo. Abali yo maman ti onanda. Nazali na nga commission te mo na ngai. Hein? Ou soko mi mon grande fille, ou appelle responsable na société papa na yo. Siko ilo gozo ngisaka po na ngai zaka fiancé. Na tindi yo te kuna po oke ko milingisa. Na tindi kaka yo po ta musuza omona yo akoko sepeani na yo asapi na ba camarade ebele ba wabex wana nyoso. Ayeye moko te ba ko mona ba sepe no mwana nga maman. Si tu as besoin d'un ça vient avec les temps. Quel temps ma fille? Moi je suis déjà une vieille dame. Je ne suis pas prête pour me marier. Tu sais quand moi j'avais ton âge, je t'avais déjà entre mes mains. Maman, là c'était à l'époque, mais maintenant le monde évolue. Ah ma fille. Je veux me marier, je suis une fille, je veux me marier. Je suis appelée à être mariée un jour. Mais avec le temps quand même. Écoute ma fille, moi je suis ta maman. Si je ne te conseille pas, personne ne va te conseiller. Je sais. Toi tu es déjà une grande fille. Ne te considère pas comme des petites filles. Tu dois être mariée, je dois avoir mes petits-fils ma fille. Hein? Il faut chercher un mari, un bon mari alors. Moi, je vais voir mon beau-fils. C'est seulement ton souci. C'est mon souci, comme les soucis de toute mère. Okay, je vais voir mon beau-fils. Okay. Hein? Et puis dépêche-toi, ne traîne pas, tu dois venir préparer. Comme je veux que tu aies un mari, je dois t'apprêter déjà, tu dois préparer comme il faut. Parce que mon beau-fils doit bien manger. Hein? Il faut préparer comme moi ta maman. Tu vois comment c'est ton père, même s'il crie, il est toujours ici parce qu'il sait que sa femme prépare bien, elle répond à ses besoins. Hein? Bon, ok. Tu peux aller changer cette jupe. Ça, c'est pas une jupe qui te faut. Surtout que tu es cadre, responsable. Hein? Hein? Avant d'y aller, change d'abord la jupe. J'arrive. Ok, chérie.
Sampago. Sampago. Buluzi. Buluzi. Sampago. Buluzi. Pakoe. Neta ate. Oh, Dieu, nous ça. Et l'on est comme sec. Oh. Mais son mère Bible au souverain. Buluzi. Buluzi. Azate. Ah, ganda. Totambola, je te mutaza discuto vana. Toleka. Minute toleka. Toleka. Isso eu já. Ok. Nika. Vers fille. Hein? Maman! Maman, tu es? Maman là. Maman, bima no yota la tu es? Nzungu ekia pina tiki nzungu ana ke luka mungu na ndaku na yabo nzungu ezate. Yo. Magie noire, magie bras. Na sale lote. Nzungu bila ko kia. Na bila ngate. Ngano to saki na ndaku. Bongo banani bazaki ko tuna obi azate. Ezaki nani? Ngana yebi mama. Jambe na ngai tokolia te. Mama, bimisa biloko bimisa. Beno Bimisa biloko wa. Bimisa biloko. Biloko kana wapi? Yo zana ndoki. Bimisa biloko. Eh? Biloko zola mape biloko. Oh, Rastaman. Rasa kura matope. Nini uza uganga bui? Papa, biloko tutia kia bazolamba. Ake na koluka mungu ezate abima mbabola biloko ezate na nzungu ezate biloko nyonso balamaki bango bato bazolela biloko ezate. Nini ezate mama nani? Biloko basaki kolama awa. Mambonda nani yani? Mbambola, mankala Na biloko. ezate. Ngana kudia? Yuke wapi kasibuluka? Yango wana bima boyi, bima. Yo, nyama mama na yo, oki mama na yo. Oki mama na yo. Rastaman. Bimisa biloko za. Azaki kolama awa. Mama libala ko kana ndeboyi. Libalo yo ko kana. Na yebi te na bandola mbana ke nazwa mungu nazonga bo biloko ezate. Ona bengi mama. Biloko yango ya nani oyo bungi? Biloko tokolia na ndako te na mambola na moto. Biloko tukulia ya nani? Ona ndola mbela. Nani abimisaki mbo? Iyo. Bon, moto abimisaki mbongo ye. Biloko elimwa. Mama libala ngoko kena nibu. Papa, moko tonto zena mama na oko nde. Yo zaki nanga shika moko. Biloko za wapi? Kamada ya yana oya kana chino la yende mutabanda otuna so ya. Nani? Zino la wapi? Oya makolo elema wana. Unena yo kevwa na. Oya sala kabuli. Yewan. Zino la mini biloko. Oyibie pana ba. Nzami. Zino la. Nzami na ngai va malika mo biso to lukaki kilasa na kisasa balasa bakomi kolea biso biloko na moto na zino la makolo te. Eloko te. Akomema moto ngeni. Asali kafu. Yo komi makama zino la. Kaka bui. Yo komi zila. Kaka ndenga sala kafu. Kaka ndenga wana ndako mambabole ya moto. Azoko kena lokola mpose. Akuma ko enrôler makuru. Lokola mpose lokola ali kokolo. Allez. Prenez-vous en charge. Bouya. Landanga, suivez-moi. Tokena wapi? Yaka tuza ukenda. Tokena wapi papa? Tokena wapi? Papa zino la? D'accord. Mama na yake na komona biloko biso tokolia. Yo pena mwana yo. Tika mwana. Kwa yiba kena ke kulukaye. Na kusala ye vraiment na. Bojonga na biloko zino la moibi. Na ebite moibi na. Yo moto pesi yele makango na ye. Yo makango na yeke. Sasa akabu, zama sama kama déplaisons.
Abi. Armez-vous. Yaya, c'est là. Noa ngoyo. Bangi mina. Mais tant mbila ba kwayo. Sumba maki. Oza ingrédients. Keba malembe. Keba malembe. Démarche yo sengo kena. Nazo na ingrédients. Yo mtoki nango. Bozela. Papa ja. Tozela yo. Obanga nini? Ah, peut-être que ça avantage. Non. Yo pesa la calme. T'as la vision iba. Bata miss mi bali. Mais on a mis en tiko harmonie. Na tindo mema. Ngaba kina bo monter. Makolo mbango jo bala na biso. Mbango ni na kima. O chape mloko ti moto Malembe. Non kaya. No musique. Non bolongo. No kaya. Zela malembe. Zela ngamba do ba lo. Zela faut mettre en soupe. Ya pilipili Ah. Voilà. T'as pas eu. Pilipili Piment. Konyo sobo kaponga na damete pilipili boponga na te. Pilipili eza. Piment. Kama bino. Piment. Oh, tchala la. Ngo la ngata muswina ngana ko chango mai. Pilipili. Nga bongo La. Mama ki pa bongo. Tchala moni bilo ko bozalaka. O moni bilo ko bozalaka siko. Ngala moni pa. Nga sobo ka bilo Kongo. David na kufanya nituka. Lava. Ale mwana kosali. Mais si ko pe baninga baza koto. Bitira bilo koto yo. Tala 2 minutes. Ngai dino la. Toka tele mubunda. Ya mo dia ngaku na mo elo mo na bunda. Te bloka pilipili bonga na dia. Jula yo. Oh, mais pas bloquer ngo. Bloquer ngo. Oui. Siko bakina le oliango. Liasi yo msio sala. Liat. Bolo bien za pipi yo boyo ka bien ndo olia yo moko bozo mo nango bien. Liat. Nanga vision. Kayo liat. Donc boliate. Kayo liat. Biloko pona kango. OK, c'est bon. Tika. Na bino tika biloko. Tika biloko na bino. Na bino tika biloko. Tika biloko. Elo bo sala. Ezakate. Boye ba wote. Ezakate. Boye ba wote. Boye bote. Omoni lo kosali. Jino. Moni siko biloko kosali. Kiyanke. Makasi. Ado makasi. Kiyanke. Ya osenga pesa mabe. Te bani yo ndo bani buzo. Bobomana Jino la. Monica mi coquille. Abima. Nani? Moi mi coquille. Il y a 2 minutes. Mo pe uza buzo ba. Jamais buzo ba. Buzo bani bulo ko nyoso. Buzo ba le gade. Botika. Buzo ba le gade. Oh, wewe take tito kwa na nganda na hizo zaka sheye makabuze pana ba. Papa ozelo mo ya innocence lo ngoza innocence. Ni mosani. Jino liwini. Ya tombulanga. Non, mutika ko créer, mutika ko. Ya tombulanga yi. Ya pa. Ya, zata, zo pa ina okara. Zo pa ina. Zo pa ina tosira. Oh, zonto oza eza sani na ye. Yo za pa na yo. Bobo mamoto. Oye bandanga tono mina no dia mala milelo na lelo te. S'il vous plaît, je suis venu vous voir. Oui, quand même. Oui. Entrez. Merci. Mettez-vous ici. Je suis là. Excusez-moi pour les dérangements.
On m'appelle Patrick Valencio. Merci. Je suis venu vous voir parce que j'avais un problème à vous exposer. Je ne sais pas si vous serez disponible pour... Ok, je suis disposée à vous écouter. En fait, maman, la première chose, c'est je vous demande d'abord de m'excuser parce que je suis un peu audacieux. C'est pour la première fois que vous puissiez me voir. Je suis le petit ami de votre fille mignonne. Ça fait un temps, beaucoup de temps qu'on vit déjà ensemble. Mais si j'ai eu le courage là de venir vous voir parce que j'ai trouvé que j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire de mon mieux, je trouve que ça ne marche plus. Je sais que bon, toutes les filles ont des secrets avec leur maman. C'est pourquoi je suis venu vous voir, peut-être, et elle vous a déjà parlé de vous. Parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans depuis qu'on vit ensemble, je trouvais que Mignon, c'est vraiment une fille mariable. Ça va, j'observais son comportement parce que ça a toujours été comme ça. Mais depuis les jours où j'ai pris la décision ensemble avec ma famille, j'ai parlé de cela à Mignonne, que c'était maintenant le moment que je puisse voir ta famille. Il fallait que je vienne la doter, que j'ai l'honneur, disons. Je n'arrive pas à comprendre que tout d'un coup, Mignonne a changé de comportement. Donc maman, excuse-moi. Excuse-moi vraiment. J'arrive plus à comprendre. Je ne sais plus quoi faire. Je suis à la limite des choses. Voilà pourquoi j'ai trouvé que la dernière personne à voir, ou peut-être la seule personne qui pouvait la convaincre, c'est vous. Je vais essayer d'en parler avec ma fille. On va voir dans quelle mesure on pourra trouver des solutions. C'est simple, ces choses. Donc on pourra trouver la solution à toutes ces choses. Merci. Bonjour. Bonjour. Vraiment, tu es courageux, je te félicite. Cela prouve que tu es sérieux. C'est bien. Je t'encourage. Ma fille, ça va. Voilà, c'est toi qui t'es permis de venir ici. Hein? Qui t'a donné l'autorisation? Tu me regardes, je te pose la question, tu me regardes. Tout à l'heure, là, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu m'as appelé quand tu m'avais appelé, qu'est-ce que je t'avais dit? T'as dit que tu étais à la maison. Moi, je t'ai dit que j'étais à la maison. Mignonne. Mignonne, c'était là. Mignonne. Mignonne. Maman. Ça, c'est quel comportement, Mignonne? Je ne vois même pas ma présence, tu cries. Qui t'a permis de crier? Et puis moi, je suis là, Mignonne, tu t'entends. Tu n'as pas mal avant de venir ici. C'est quoi ça, Mignonne? Hein? Comme maintenant le problème que tu veux me causer. Ferme ta gueule, moi je te parle, tais-toi. Hein? Tu vois les problèmes, tu vois les problèmes. Qu'est-ce que je t'avais dit l'autre fois? Quand tu vois des gens, tu ne sais même pas saluer. Et tu passes comme ça quand tu sors. Tu passes comme une flèche. Quand tu sors, c'est pour crier. Est-ce que ça, c'est ta maison pour crier? Mais maman, même si... Tais-toi, imbécile. Si je suis là, ne parle pas. Moi, je ne t'ai pas demandé de hausser les tons. Impoli. C'est comme ça que tu te comportes devant les gens. C'est comme ça que tu représentes ta maison devant les gens. Maman, excusez... Mais ça, c'est quelle manière d'agir? Elle ne pouvait pas se comporter ainsi devant moi. Je suis là, je parle avec toi, elle crie. Pourquoi elle doit crier? Parce que tu es venu me voir. C'est là prouve que tu es sérieux. Tu veux continuer à vivre avec des moins sérieux. Est-ce que moi, j'étais élevée dans cette maison pour être éternelle dans cette maison? Tu ne vas pas te marier? Qu'est-ce que tu crois? bien dit que dès que je serai prête, je vais vous amener. L'argent de ton père ne t'appartient pas. Fais gaffe, hein? C'est ce qui te donne la tête. Attention, détrompe-toi. S'il vous plaît, je pense que vous ne devez pas arriver à ce niveau. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est moi qui vous ai coupé. Non. La faute ne t'appartient pas. C'est elle. Excuse-moi, Mignonne. Tu n'as pas à t'excuser devant cette salope. C'est comme ça que tu me manques du respect. Si ton ami vient vers moi, c'est parce qu'il me considère. Maintenant, toi, tu es impoli. Qui t'a appris ça? Pourquoi tu fais ça? Tu as fait ma honte, toi. C'est comme ça que je t'ai appris. Attends, aujourd'hui, quand ton père viendra, tu verras. Allez, là-bas. C'est comme ça que vous agissez devant les gens. Cette fille a fait ma honte, hein. Vous ne vous prodiguez pas de conseils. Je vais la tuer. Toi, je vais te tuer. Ce n'est pas comme ça que moi, je t'ai appris. Je vais te tuer. Kotona bimi miasa la kidogo. Kwa filmai. Ndanga minutes kwa ngala mmoja pasi.
omona moko so tobeta misiki konga kosevante te kozanga bonga so nga keso so naza te obeta ozi mabune ngani nosa bora sindi kokola kasi kokate koka yemba tozana repe obie toyeli diski nga président bato nyonso maboko likolo la présidence ya babubuli yondela likondi protège pardon aye na bamboa moko lokola motu te eloko eleki sécurité na Congo ezaki likondi avoue la parole maboko likolo bango nyonso petit sindi amoninga bis bacheli na maboko moko ngai boyi mama au président des ministres non bis alitama non chérie bis ya awa te alitama bato so maboko likolo ko sala iba mfia moko asi ko beka mama bis ama non ke mutonga yebo ya sans aspect obese bis ndeni betelo asindi eloko to boma bino nde bilobela kote ko yemba re nga sindi ku dawali nga penga bis na box te boyo kashanga na sali boyoka master moya ya nini monde Jamaïca sur la cause va on otekela tenga mnaza na oreille musicale betano monde Jamaïca non c'est là moi bien soit à côté à monde Jamaïca tout beton bon ko bendango nuance moni tong ozo cantonner chant moni tong ozo cantonner moni biso to taba concert ba like double na za na oreille musicale. Là, on a sans la mouvement au marathon. Le temps de bien la monde, j'aime faut bien la nuance. Yemba quand même ça fait comme quoi sur ordinateur. Yemba Monde Jamaïca. Monde Jamaïca. Eza monde na biso. Monde bayaya. Beta mulo mabunda monda bayaya sisi ya monda ayu toki bombi kanon Jamaïca monde Jamaïca esa monde na biso monde Jamaïca esa monde ya bayaya monde Jamaïca petit na nga beloni frère chéri na boaki yo Jamaïca monde Jamaïca oh maman monde Jamaïca je connais le monde yemba Jamaïca basa mikano plus ça tina oyo yango ebomisa Jamaïca vocal petit vocal monde Jamaïca. Jamaïca. Monde ya bayaya. Monde Jamaïca. Monde Jamaïca. Monde Jamaïca. Boyoka madame. Hey madame. Sakala long betsa. Oye moko sele. Tire petite base. Bete la mère maboko yemba. Dédicace na osala. Bete la mère maboko yemba. Monde Jamaïca. Yoka fa mwati. Monde Jamaïca. Mama la gaye. Monde Jamaïca. Tika petit no la kaba. Ça va petit. Bon on dans la tono. Yoka voix petit. Petit me dans la tono. Monde Jamaïca. Voilà, ça me dit pour péter. bien, on va la deuxième fois. Jamaïca. Yoga leader. Monde Jamaïca. Vocal. Monde. Vocal massa. Monde Jamaïca. Monde
Jamaïca. Moi, son ni baby ça. Si a remarqué. Son ni baby, on a mrabe. Moi si a remarqué. On a mrabe. Ba monter on a ndambo ko na RDC. Ba monter. Kana voix ma bébé. Attends, Marie. Moni yo tia muke. Piu. Wewe tokangise Yabi kaya ko mawaka. On couvre. Oyebi kangise loko te bana to bana gabu. Yo benze mun da phone. Nzemelo peza phone. Attends, Marie Missam, mata bongo te rabe ta bonia. To yogi poto swana te. Ça va bien. Onde Jamaica. Oh! Jamaica. Hôtel Magabe. Onde Jamaica. Onde Jamaica. Onde Jamaica. Ramdo ça passe. Jamaica. Tu n'es pas mignonne. Comment il est? Abo, Gianni. Papa Gianni. Gianni, papa le soutien. Nada to gagner ba am na Jamaïque. Asambwe. Yeah. Nena sali. Ayo ki on pensa. Tu te na audition. Bilengi. Na papa. Papa mignonne. Papa bonjour. Mignonne aza. Pas craquer. Yemo ko na salon. Ma copine. Hein? Comment na kota kokoko. Entrez. Ça peut bien dire. Bon, mon gars. Et ventre nini. Eh, bolibu mona leli saye. Omona bilelo. Jamaïque. Toko gagner ba am. Bangazana ko déjà. Bakoya. Ah, oya salate. Jamaïque jeté, côté wala jeté. Yemo na salon. Oh ma fille vanda ko. Mignona zaki wa. Azalaite. Mignona azalaite. Yemoko ya minga. Na luka yo na benga telefone ete. Nake pas vie wana. Jour wana o ya mulai wana o. Otsaka ni jour wana. Kasi na zaki ndena ye. Era libérer nga bo dia ngwazu alombi nga bina zo na zo express. Natali ka bo. Tunanga nini? Kote kuna na Jamaïque. Ya tika tunanga nini? Tunanga nini te? Loba chéri nanga loba nazo yoka yo loba. Papa minyo tuninga. Isi ba pesa $400. Ngapi na tangi 1 2 3 ya 4 do 400 ngapi te non nazo ka 25. 25 kaka. Ofu na pesa $400. Ya. Masai na gangi. Ya le. Abi peto ko bomba ngai. Atangi soi. Tika ya. Neza na sina gagner na sina gagner. Mais musala na biso ngwana. Jour na 2 minutes abanda yebisa bango wa. Bandi baka ete mi bango ka pona basala basala zoko. Bazoko ta biso bi. Engot, bile mongo yo. Bile mongo ya papa mignon. To gagner mignon, to gagner su papa. To kangi su tata. Des am déjà. Obi ke sengo mo bezo batana na motema Jamaïque. Jamaïque ko munene. Nene. To ko récupérer bango tout ba ya. Tala. Mun to va vide le na bilali modèle to sala. Ba on va sila. To si ça ba godo. Nyo sila. Yo mona bilali ba kupa koma ola. Le lance to na moya Jamaïque modèle na seka. Ta to gagner ye. Ibina to soye. Mbongo esili biloko nyoso. Benzie. La santé sila ça va couper. Ta pousse qui est. On mona te Juno la mesurer nini. Nzeta ba muna tela mo pousse. Seki ga viore seki senga. Chérie nanga, net mo kone wala, net mo kone wala mike wana. Chérie nanga sotia boy na musika. Musika na tinga boya mote na. Chérie bonjour. T'es loco, t'as ni to commissaire beta. Azaka bila seko ça. Maman est là. Des essais personnels de 15 hommes à bord d'un bateau. Yes, cool man. Un miracle
de 30 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe. Yokende Western. Western Union. Na kenakiti. Ah. Adela inzembo mwasi ya force na inzembo. Atinda kingaiti. Oh. Bongo nani oya Tesha Omo. Unjakite? Tesha Omo pe. Tesha Omo ya Hollandia. Na zwaki ya Tesha Omo pe na zwaki kaka na Western. D'accord. Bongo mbongo wanozo mona yutla. Bongo Western. Oh, no kaya. No mariage. Oya biso zane kaya la mariage. Rastama. Rasta cool. Rasta père, rasta mère. Oyo nani Nicole Kafuti. Na mubari na ye Guy Roger na nini na Nicole Kafuti. Ouais, oya. Guy Roger. Le voilà le rasta mère. Tala, omoni ndenge nazaka boye so nazokanisa esika tovuta na yo nakanisaka libala na biso na moya nano mariage ya boye te je n'ai jamais vaincu une couple vaincu une couple manière yo tu es mon cœur tu es ma vie tu es même ma camse soki nazomela bangi boy nazomona ndenge tobandaka libala na biso Rastaman, rasta père, rasta mère. Omoi makambo boye Laetitia Ebengo ya fille ya catalogue amonaka biso pena bestra bana toya kisasa. Ozoboya komela pamba mela ela mbangi moto epesaka courage. Di. Oza uyoni. Rasa Fanny Rasa. Joy bonga wana panela pito. Panela pito wana. Vana nanga. Obeli Oza uyoni. Non, comprends, non, caca, Ozoka biete, prenaki pa evala vala. Asanani. Evala azana poto asaka panga. Valatini. Soka kenaki pa mama na ye na komina Kisasa. Kenaki kuna? Non, mais kenene pas camarade na Carole Madia ngundeki. Nda belisi yo madia ngapesi yo maladi. Oza kuyuka nini? Mwana za kubela fuku to luka solution. Oza kubela nini? Non, comprends, non, comme pas si malaise kaka. Papa. Oh. Kasi yoza kana bakisi te. Pesa ya kisa mena tia etra mometa. Oui basate ya mwana. Rastafani. Mwana Rastamani akubela te. Akubela te. Minute. Shimba. Kuna luka solution. Zilanga razawula. Mama vie bongi boyi. Yo na mobali na yo vous comprendrez facilement. Il faut y aller doucement. Non, parle pas comme ça. Mignon. Patrick. Je dois finir. Ok, je dois finir. Mignonne. Qu'est-ce qu'il y a, Mignonne? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît. Ah, ne me touche pas, il y a quoi? Oh. Écoute, c'est quoi? Tu as ensorcelé ou tu as pris de la drogue? C'est quoi ça? Est-ce que tu... Attends, mon visage te dit rien? Calme-toi. Mignonne, qu'est-ce qui se passe, ma chère? Comment tu veux nous faire courir sous le soleil comme ça? Qui t'a appelé? Mignonne, on me dit que tu fréquentes un quartier bizarre comme ça. Non, pas jusque-là quand même, pas jusque-là. Mon Dieu, c'est pas vrai? C'est à moi que tu dis pas jusque-là. Mais je te dis, c'est pas qui t'a dit que je te laisse écouter ici? Je vais m'éclipser de ta vie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue voir mon ami.
Ton ami? Oui. Un ami ou une amie? J'ai bien dit un ami. Mais est-ce que c'est une raison pour que tu ne fasses pas attention quand on t'appelle? Vraiment, mignon. Non, Trimac, ça c'est quelle façon de parler? Non, elle est venue voir une amie. Il faut aller méthodiquement. Elle n'a pas dit une amie, pardon, Trimac. Elle dit bien un ami. D'accord, mais il faut y aller avec méthode. Depuis quand? Maintenant, tu me fais courir, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais sur le campus. Tu es devenu qui maintenant? Tu es devenu qui? Bon, dis-moi, écoutez, tout à l'heure là, je t'ai bien dit que je voulais m'éclipser de ta vie. Dis-moi, tu veux faire quoi? Tu formes quoi? Ou tu veux créer quoi? Valence, s'il te plaît. Donc toi, tu peux pas comprendre que je ne veux plus de toi. Tu peux pas comprendre. Oh, ma chérie, s'il te plaît. Non, Rastapé. Voilà. Pilo. Rastapé. Viens dans le thermomètre. T'as là, saté. Ma moto. Bien, nous parlons toujours au tennis de table à la faveur de la 18e édition du championnat. Senior messieurs, organisé à Kinshasa du 22 novembre. Oh, bongo bicho tozalaka na kisi. Pesa Rastamani eza kisi te. Premier coup. Kata. Bela mera, bimisa na tolo. Bimisa na tolo. Pesa mususu. Deuxième coup. Boye nde ba mera ka mama. Bimisa. Troisième coup. Allez. Pesa ngenda sisa wana. Rastame. Ya. Ok. Zalakan. Olungi musique quoi. Pesa junction. Telema kusala. Apochini. Telema kanga na position kanga diboko. Gumba. Telema gumba masimba. Baluka. Akurpi. C'est ça. Rastapé. Ok. Allez, tellement. Banda. Uzoloka nini? Lubana. Ok. Fani Farasa. Uzoloka yoko. Aza tampé. Aza tapi? Tampé. Tapi ya nini? Azari tampé, température. Température. Mama, lubela ngai mama na yopo. Nakope ya okishi. Lubela ngai. Mama bandaka na yebisaki nazoka ba malaise. Baban. Nazoka ka ba malaise ndeti fièvre, mutu passé mo fidon bien ka. Mama misu no ekomi mpeme ninge wana motema yango nezobeta tu. Olobate. Oyo nga nazomona evimi wana mabele te. Mabele? Oyo evimi wana mabele? Los. Ezalaka boy bomba. Ezaka ninge wana motema ezobeta yo misu ekomi mpeme ngai nabota yo ayebi yo. Mpe na mi yebi te soki mwasi abani jemi. Non. Talo bela ngai. Azana masolo wana te allez. Usho merikisi tellement allez. Kende kulala. Azana loko nzamona azana fièvre. Ma chana ndako. Joapo tia kingaiti. Radio. Rastapé. Bon. Rastapé. Rastatito. Rastamère. Yaka. Non, c'est pas tout ce que vous faites. 2 minutes, s'il vous plaît, pardon. Maestro. Écoute, tu vas pas me toucher comme ça, toi. Il faut que tu Maestro.
Qu'il vienne d'abord. Pardon, messieurs. Messieurs. Mais sa figure mais écoutez, messieurs, ta figure me dit quelque chose. Qui tu es, toi? N'est-ce pas toi que... Messieurs, n'est-ce pas toi que j'avais vu à la 7e rue? Messieurs, regarde-moi d'abord. On te pose la question. On te pose la question. À la 7e rue là-bas. Écoutez, venez. Et déjà, vous avez fouillé ma voiture. Récupérez les bananes. La banane, c'est encore peu. Alors, dis-moi, mon téléphone, tu te souviens de ces messieurs, non? À la 7e rue. Et il avait dit quoi? Azali Mobile, il y a Stella. Mais aujourd'hui, j'étais bon avec Mignon. Oui, je sens de la menacer. Menacé. Oh, Paco. Même toi, les vieux comme ça. Yes, sir. C'est quoi ça? Yes, sir. Hey, mais la monnaie a été partie. Je vous laisse tout. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? La monnaie a été quoi? La monnaie a été non pour moi. Tu me connais? Tu oses me coller? C'est quoi ça? Tu vas m'énerver. Mignonne, qui t'a blessé? À cause de quoi? Hein? Qui t'a abonné? Vous êtes là. Mignonne, comment tu es arrivé ici? En salle, on a dongo. On a arrivé les fautes de qui? On a arrivé les fautes de qui? On fait tout ça, allons-y alors. Ok. Tiens, faut que je me calme de Gourouma. Yes, sir. Je m'apprends. Nama. Yom to quoi ici? On vérifie bien. Yom to quoi ici? Yom to quoi ici? Des minutes. Je suis Katagourou. Oh, Mignon, yes! Mignon, ne peut pas s'y plier. Paco, s'il te plaît, Paco, ne fais pas ça. C'est comme la poisse, c'est comme le Tanganga. Yom to quoi ici? Je déteste les blancs. Je déteste les blancs. Il va tasser. Copie maintenant, c'est pas où vous allez me bien. Tu vois ce qui m'arrive? C'est mon porte-monnaie. Mais il n'y a pas Elie ici. Dormez comme ça. C'est pas je sais mon fou. Nani lava. Amoni lukula amoni biso sauvage. C'est comme amoni biso badion pas. C'est un sauvage qui marche les gens. Vous êtes des domestiques. Tais-toi. Amoni biso badion femme mon anga. L'idée la baluka les sanga ebeko abaluka. Ala yo, tanda bango boy. Madame bolay moko, bolay moko. Paco. C'est qui a fait Mignon? Paco. Mignon. Moto na choisi muta quel les fourmis. Ah muta Kenya ndeko Obama. Les fourmis. Te onga na suis le kola za moyombe na ki sur la tsagma de so boki na fulo. Wala she bor kulanga na mitungu. C'est là yoka. Rastaman. Yes, man. Mezana. Paco. Mezana. Kubabina. Pembe ba on chant. Ya. Kubabina. Pepe kala baby simana. Kamata. Ma. Pepe kala baby simana. Kamata. Ma. Na garanti. Pepe kala baby simana. Kamata. Ma.
Hé, ma soeur. Salut-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Courage. Non, mais ça te fait plaisir? Toi, tu continue à remplir. Est-ce que tu es vraiment un ami pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que tu me fasses subir ça? Mais qu'est-ce que je fais très mal? Tu me demandes à moi qu'est-ce qu'est-ce que tu as fait ça. C'est moi qui t'ai fait ça. C'est pas moi qui t'ai interdit de m'amener là où tu m'as amené l'autre fois. Et tu m'as abandonné en plein champ de bataille. C'est à moi que tu vas te prendre. Regarde les conséquences. Voilà des cicatrices. Non, mais franchement, je te prenais pour un ami. Entre nous, c'est très décevant. Dis-moi, toi, t'as même pas fait un sport dans ta vie. Hein? Moi, tu me demandes si je n'ai fait aucun sport. Tu n'as fait aucun sport. Mais lui, ma présence, tu te laisses te gourmer comme ça. Je ne sais pas si les gens de judo appellent ça. Mais j'ai résisté. C'est quand j'étais avec 4 personnes que je suis allé à terre. Bon, ok. Et tu te donnes le luxe de rigoler comme ça. Mais franchement, tu es malade. Et la dernière prise de Kung Fu, tu la connais pas? C'est quoi? C'est ce que moi je fais. Devant cette multitude de bestioles qui étaient là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Parce que tu n'as pas à t'apprendre à moi, mon ami. Écoute, va t'apprendre à Mignon. Plus que Dieu. Mais écoutez, l'autre fois quand je vous disais que Mignon ne se comporte plus bien, et c'est vous qui l'avez soutenu. C'est toi qui étais son avocat. Mais ce n'est pas une... Moi, j'étais interdit d'aller là. Écoute, non, mon cher, on rigole quand même. Entre nous, t'as pas à t'apprendre à moi. Écoute, tu sais quoi? Mignonne va payer ça. Qui va faire payer? Je te le jure, Mignonne va payer. Toi, tu peux faire payer. Je suis catégorique cette fois-ci. Je ne veux plus des avocats, même des procureurs généraux. C'est moi-même qui les serai. Écoute, vous allez voir. Moi, je te connais. C'est pas parce que tu es devant Nadine que tu dois crier comme ça. Quand tu es devenu rouge comme une tomate là-bas, tu n'as pas fui. Moi, j'étais devenu rouge et toi. Et tu rigoles. De toute façon, tu sais quoi? Tu étais devenu quoi? Comme ça t'amuse, tu n'as qu'à rigoler. Je suis passé pour te dire merci. Dans la four. Je suis passé pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Quand tu auras des problèmes, des sérieux ennuis, s'il te plaît, tu ne viendras ça plus me fait rigoler parce que si. Non, non, toi tu n'as rien eu comme je me rappelle de l'histoire. Ça me fait jaser, s'il te plaît, écoute. Nadine, tu continues tous les calculs, je reviens. Mon ami, excuse-moi mon ami, je te présente vraiment des excuses parce que c'était pas de ma volonté. Je savais pas que Mignonne fréquentait cet endroit. Et moi, je connais même pas qu'à Kinshasa, il existe des Ah bon, ça va. Je sais que tu continues à aimer Mignonne à la folie. Qui te dit que moi je continue à aimer Mignonne? Mais c'est ce que vous verrez. Tu vas voir les contraires. Écoute, tu me prends pour qui? Pour une femme. On parie combien? Tu prends pour une femme. On parie combien? Je te montrerai combien je suis sérieux. Et combien je suis décisif quand moi je prends mes décisions. Tu me connais depuis l'école, hein? La vie continue, je reviens. Tout ce que tu sais, c'est rougir comme il faut. Je vais t'amener à la salle de gym. Allez, j'arrive. na botour nga nakoma kota ville te oyebi bien ke bapolisier bazokanga barasaman siko navandi ti bona eloko yango mpe ozoloba yango mpe bien te je comprends même pas ako nazelso nde nini bien te naloba bien te nde nini mama nayebisaki oke je peux tout faire pour toi nde eza boye omoni mbula nde ezobeta boye mwana asala pu wana eza te po secrétaire aza wana comptable aza wana nazozela basisa bakitala baokende nakobuka kisi na ozwa mbongo wana nalingi toke vivre en paix parce que awa tovivre bien te trop de dérangement donc nakokoka kovivre a na yo te nalingi bana biso lia bazokola bakola basentir ke nga na yo tolingani pa koyebi ke nalingaka papa na nga kosilika pampamba boye fo tovivre kaka na Jamaïque po awa na kini nakokoka kovivre te na proposé que tu étais en Suisse pas grand frère nanga Thierry Kassa na mosne bibis Kassa au boy loko lingi Jamaïque c'est mieux pour moi si faut aller toujours soumise et pas en balle mais pas que na lingi yo na revivre na yo pour toute ma vie et c'est sûr quand si on a na ça les mais ça faire te na pour on les a fortune ya vie na biso mobimba les net héritage nanga na zozwango juste pour te fonder vie biso mibale et ça mais ça faire te pas ko nanga pas ozo siliko Mon problème c'est quoi? Yo au promettant déjà mambuya voyage parce que nga na moto ça m'aide déjà. Mais quand tu m'as parlé qu'il n'a pas faire voyager na Jamaïque, j'ai vu que rêve n'a est comme réalité. Alors à tout moment tu parles toujours de l'Europe, tu aimes plus l'Europe que Jamaïque. Nga so na posa que na Europe ou na Londres. Nekonanga Sele Massamba Azakuna, je peux être là. Mon frère Richard Madeka. Beke ça kuna na kovanda. Pako na papa pardon. Ko silik na yebisa ko na linga ko mono silika te seka na kepa. Papa dans to ke Jamaïque. C'est kako. Ah, c'est ka bien.
C'est Kako, pardon, papa. Mais tu me fais tarder. Bon, Bamboka na Jamaïque. Ngana comment te papa mtauta kuna na Jamaïque. Mais si kuna pour vivre pendant des années, nous devons avoir la fortune. Mais moi je ne sais même pas combien toi tu vas prendre combien. Na kozwa nyonso eza na caisse donc fortune na biso nyonso tout na kozwa ngo. Na bambo nyonso za ba compte bancaire na biso nyonso robimisa ngo to kende. To za l'heureux pardon papa. Jure-moi d'abord. Na j'irai. Jure na j'irai na kombana. Je jure au nom de nos enfants par contre. Je jure to le pardon. De toutes les façons na ko vanda na parking à beauté yo lokwa carne sana ngana osero na se et pas oncle nanga aimé eke au teki Belgique a kia wana moi ne Florence eke ya on a kena zelo na kuna na se a na zelo na et pas given na local 41 hours na zelo na se OK c'est là on se simba mo o senga se na salo sintela ngai. C'est Marius. Je voulais justement vous faire part de la situation financière de l'entreprise. Bon, en fait, nous avons remarqué un détournement de fonds. Ce détournement est évalué à 80 000 $. On essaie un peu de localiser votre fille parce que c'est elle qui a toutes les informations concernant notre compte bancaire, mais son numéro ne passe pas et puis elle n'est plus visible. C'est pourquoi nous avons voulu vous appeler, vous faire part de cette situation. Monsieur, ça passe pas. Allô? Il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il a très mal reçu le message. Papa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est ici la réception, hein? Oui. Bon, nous sommes venus pour l'achat du... Papa. Oh, Bonnie. Monsieur, nous avons besoin de 2 billets pour la Jamaïque. C'est possible? Jamaïque. Même dans ce deux visas, il y a Jamaïque, ce qu'ils allaient pour 2 personnes. Bon, pour la réservation, place il y a un encore. Mais ou bien, moi je vais voyager la semaine, moi je vais la semaine. Bien, ngana kende yo. Bon, ma place biso toza nango eza moi vide et en est na Chine awa place ezali na Maroc place ezali. C'est pas un problème parce qu'on peut même aller au Maroc. Au Maroc, c'est l'Afrique. Moi je peux pas aller au Maroc. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yo qui mais je dois toujours partir à la Jamaïque, pas au Maroc. Maman. Il faut voir les tombeaux de mais c'est pas mon problème. Pour mes que visa Isali nango mais place nous on fait le choix. Toi tu pars, moi je reste, c'est simple. Mais comment tu peux rester comme ça? On doit partir ensemble, non? Mais il n'y a plus de place. Tu peux faire un miracle. Mais non, enlève une personne là-bas, tu mets millions à la place de cette personne-là. Comme ça, c'est là on est dépôt, les agents sont sérieux, donc on a besoin très bien. En plus, les réservations va ça là avant. Donc on a évité les choses de dépendre de la vie. Opinion, yo kende ngana tikala. Siko tikala siko wapi? Mais obi ke dos eloko dosali oyo. Siko tikala ba okanga yo mignon. Siko papa no soki ba moni oyo ba. Aza papa no mamutu mnya na mboko. Ba okanga yo facilement et puis. Non, non, OK, papa. Papa ti. Kuna ndako. Papa kuna ndako, papa ti. Ni ba condition na biso ya vie ko supporter ngo. Mignon. Chérie, nakomesana comme siko toza en choix te. Tosande. Ça va. Ça là bon comme ça yo là. Obi semaine quoi mine sili semaine on a pas prochaine donc les jours on pour la voilà Jamaïque. Bon, le quoi le mercredi, on est samedi. Samedi prochain. C'est samedi. On est donc dans muto moko on est samedi. Mais on est Rolanda wana Rolanda au moins va vendre. Ça va on les apprend. Ça va promettre. Comme ça tu me réserves une place. Prends mon nom.
Oh, so calme. Combo Saint-Paco Rabouni, qui signifie maître. Communément appelé Mvuluzi. Mais maman, comment on a comprendre le texte? C'est simple, Saint-Paco Rabouni Mvuluzi, c'est simple. Oh mon Dieu, c'est une situation bizarre, certes, mais... Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pars déjà. De toutes les façons, les ordonnances, là, je viens de déposer l'argent chez maman. On achète d'abord ça. Dès qu'on établit la facture, le reste des histoires, vous m'appelez. Je vous ai remis mon numéro. Ok, vous m'avez donné. Mais je pense que vous devez faire le nécessaire. Lorsque l'entreprise va se mettre debout, on va voir comment est-ce qu'on peut vous rembourser quelque chose. Sinon, nous vous remercions vraiment parce que notre souci est d'abord que le PDG se trouve à bonne santé et puis on verra comment est-ce qu'on va passer avec certaines histoires. Mais en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Ne t'en fais pas pour ça. Bon, on est obligé de les faire, hein, vous savez. C'est pas de votre faute, ni la scène. Je sais pas que ça va aller, ne vous en faites pas. Donc je suis là pour vous secourir. Je pense que même pour votre cas aussi, ça sera réglé puisque je suis sûr, convaincu même que l'Union va retrouver un peu sa tête et on va bien marcher. Ouais, ça la vie, on n'en peut rien. Bon, comme je te dis, hein, s'il y a un problème, appelez-moi. Il y a 2 numéros sur ma carte de visite. Ouais. Tu appelles le premier numéro, c'est mon numéro privé. Au cas où c'est éteint, tu appelles le deuxième, tu auras Liliane Oïssa, c'est ma secrétaire. Tu dis lui, c'est moi qui c'est de la part de... C'est qui encore le nom? C'est Marius. Marius, hein. C'est Marius, vraiment bon courage. J'étais ravi de te connaître. Je pense que tout va bien se passer. Ok, merci beaucoup. Ça va. Dans ce cas-là, je peux te faire... Je t'amène. Non, moi je vais d'abord s'écouter si je veux rendez-vous avec un ami. Vous savez, si je veux un moment, il faut chercher un peu d'argent. Je pense que je ne serai pas d'avis pour nous qui sommes faire ensemble. C'est pas grave, je te trouve quand même le transport. Ah ouais. Bon, tu peux payer le transport. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vraiment. Bon, merci. Marius, okay. Toutes les bonnes choses. Hein? Merci à vous autant. na bule na pako ka nde tozalaka ka kovanda ka bule lo pako se retrouver na Jamaïque. Okende ke malamu na esengo pe kuna na Jamaïque toko. Calme-toi, calme. Allez, calme. D'ailleurs, Paco. Le pembe izala. Tomata pepo biso nyonso tokoma ata na Afrique du Sud na tena komona oyo babomaki camarade na biso wana fandi ringane na zana za la vision ngari na queen malekama to ya kina va de Londres ngam na l'hôtel akai la lile lo na butu wati na pako fara na Bob Marley c'est vrai ma fandi na boule na bi to ande to asali fo kako za mutu na biso asende ndinga tiki petwana na zenge kako tiki petwana zeme puis pako côté kuna kei na ba aussi circuit donc pako ko mona bala c'est vrai pako ko mona bala pati mu benga les célèbres parisien aziebli on a fait là abete c'est Jamaïque bakuta ina pako bien bagnol Paco, c'est là, il est là, il net peut la charge. Deuxième, il y a charge na ngai. Charge na ngai. Yayo,
Yo, elle est héberger moi ça Paco. Yo, tu n'as rien. Lava. Viens Nangai. Aouti Angola. Aran Angola, grand jogo Angola. Allez, et sang. Grand jogo. Moi Angola, sur le jet de Dieu, nous avons grosso. Nankat Angola. Na bengi, na CV. Paco à Choli. Mais pourquoi qu'on est beau? Mais pourquoi n'a pas papa na bango za jamaïcain. Voilà. Paco na molim. Ti père na bango za ba Paco. Abota yo alobaki na olingalasa. Mboyi na libala bon. Okosala mosate banatongo etanaki. Moi je suis déjà bien habillé. Il faut que na kota balasa mosusu na tuna basate na bango mbona ko ba yesa. Bon yo ko va na boye ko sa mosate osanole boye. Veut dire que yo ne ozapena ikitola ko. Ozolela ngai te c'est la peur de crocodile. Ozoyoka soko linyolela okya ko bana na mama ye mona morgue. Obani wano bani kolela bana tongo ti 18h. Ojongo ko lala. Lobi susu même chose. Kolela ngai te. Maman izanga mignon. Na sa no loko nini? Mignole. E faire quoi mignole? E faire quoi mignole? Maman, kata makono ko yakabate. Maman, un problème non c'est passé ah. Te, ye abaneli mignole azole la maman na ye mpo yokisa kwa maman na ye. Mignole maman, o mona ngai te. O c'est poli. O ya a osaka msala te o lamchi na tongo sele loko. To sko ba sante ba sante de la salité. O la mosala maman. Likamni nango maman. Likamni. On va n'a pas bino to lamki tongo tongo ya kolukaka mutu mama li mama tole nga ye papa na bana bino nenga zana na place le belé faut pese conseil asuka ba sante bilamba salité ba salité asala elote obenga papa ni o salité la mama tongo tongo dikamni nango oza mwasi lokola aza moninga na yote ya zana mwana moke azana moninga zabwe ilake 8 mais yo za mama mokolo zana tse okobota na ilaje moko te yene ba mama mwana za libumu nanga za koko na rempo za to ite me faut sala ne musala kanisa ta nyonso tonga la sala pour na mama etalinga ite kena ko jola yera kwa mama tema kena ipana bingu pas jusque là quand même yo pas jusque là mama na yo oki yo mama ero ko nina saya biso immeuble yemo tatonga yango soki yemo tatonga kango mpona nini atika kango na CV mpona nini boniko dala mama kata makono na yebisi yo mama na yo yebisa ye na toli mama yo zoka na ko benga ngeba kamala no po ba ko vinga ngai yo sala oyebisa ka bango te yo de mototongela ngai immeuble tala yo mwana na ngai mbongo mwana na ngai moko atikelaki yo pesa tata na ye totonga l'hôpital totonga te ya yo ya kwa ya na katikati ya boni imbécile de la naissance tellement que nako sa mosalo mwa comme suna kolati so kokoso ko bilambana te nande nazoka pasi bona sezino ne moto bala yo bala sezino yo obala ye oyaka kokuta yete yo linga koya ko remplacer ye po babenga kayone la belle po ye aza ye moko na libota yo bakisama boko mami bale na balo bateta na ye mama mampasa bota bana basi nako sa mosa mama na liputa no lati ebi ezali puta nanga na saida ka fier na kana kana omba monjiki bo yo lati yango mama na lati na kayo libala aloyaka na sasete wakane lamba mama maputo nyonso nga mutu na bando yana imbécile mama na yo mama na watika kaobi makana bila mapo yo sipere wase zano ya magazeko sepe ya wase po lati sangai Serginho e bango za mninga mwasi lokola ngai nyonso zosala atandele yo poko mama na komba papa simo kimbangu ekozwanga te waki libala mama sala ala na yo awa ko okitimola libulu kola okata soni te fio to fiance kabo tazo de ngai mwana Serginho ona na bota mo okosala mama waki libala olia mbongo ya pamba ekozwanga te mama na komba pasi mo beta solo futa beta calme-toi, calme. Adi, calme. Nalobi na yo. Paco. Lupembe izala. Tomata pepo bisonyo soto koma. Ata na Afrique du Sud. Na kena komona gaba. Oyo babomaki camarade na biso wana. Inde na abu. Ya. Fandi. Ringane na zana za mtu la vision. Mer na queen malekama to ya kina vadi Londres ngam na l'hôtel la kai. Lali le do na butu. On na Paco. Fara na Bob Marley. C'est vrai. Ma fandi na boule na bi. Sokande de la vision. Mais Paco asali fo. Paco za mutu na biso asende. Ndinga tiki petwana na zenge. Paco tiki petwana de mais puis Paco côté kuna kei na ba aussi circuit donc Paco comme on a bala. C'est vrai. Paco comme on a bala. Pati Moubenga, le célèbre parisien Aziebli, on a fait la à BTC, c'est la Jamaïque.
bakutani na Paco. Paco bien bagnole. Paco azalaka bilela biyenga neti petu na charge na zemi bacharge na ngai bacharge na ngai yayo yo ana eloko nini kohéberge mwasa Paco yo wana niti na rien lava ve na ngai auti Angola aka na Angola grand jogo na Angola Alain esanga grand jogo mwana Angola solo Jean Didier Lunda Mogrosso na nkati Angola na bengi na bisi ve Paco acholi mais Paco ko ke boité Paco kokenda Paco boka mongo Paco d'ailleurs papa na bango aza jamaïcain Paco azala déjà na Jamaïque na molimo ti père na bango azala kuna seki Paco azala déjà né malembe de tout le bala pamba ngapela opumba boni go vi moni onda dana yo opumba okitaba kato ma Sila na stand kutombe yo to mona magondo lebi to mona sous-vêtements Bilali obike Blandino Mar na Londres zo de chlorophosome wa lobila bango botunanga nini Bilali penda apumbwe botunanga apumbwe kikwiti bapumbwa pe na avion to keiti mina wa mimi mta apumbwe mona grave malembe ade bila kikwiti pe na malembe boye bakande côté danse ndeka la beka dance makambo tika na onga yango la akasi mais comment ba joueur bo de kana nous ve ba grand joueur mboka lo ba enzo loi LL ba trésor pour tout trésor voilà Dieu merci Mbokani. Dieu merci. Parce que tout le monde va zizi makukulu. On a pas. On dit qu'on a embela LL. La châtelière. Quand il y a très fort là on a embela. On peut t'amener single des chambre de. Chambre. Mekang nanu. Wana bilobela mekang. Ya. Aziz makubisi do barasta. Tala. La mitune zaboué. Nous bomona mambele kate. Comprendre? Petit momio. Paco atiki. Na mama ndeta msoya boy. Mwana botami Pajinola bombo Pajinola Paco salinga boy poani Paco c'est exemple papa on dit mwana wala ndao na ndengo zabu boza nouvelle la benga Paco le côté répondeur lava to kole lava to kole ke bana wa weza misara ba plan bon recevoir na continue à répondre ce que c'est bon recevoir encore bon à joindre Kuba yango yo misara ba lava nde bilobela Jinola Paco Jinola avantige na kezwa bino bochanga poa na kesenga petiona Timomia Paco. Paco. Aya pana ngai, azaida bien. Aya pana ngai. Aya pana ngai. Mais bozo mwele boy. Petona charge. Emela mele lozolo petina ngai. Akotinda masolo dushi kabui comme konzi aba mele. On sala na tona walela. Il faut ba coopérer na Paco. Na ebiko brebo. Tala na boule non sepel na ngome. Chebino boana rien. Boule non place sepel non chebino boana rien. Par ngai. Ngande mona lelo simba mwana. Et pour petit botala. Mouchoir dans même couleur na coupé na yo. Donc il dit bayaya. Mais malgré tout lobby et ça biso passi et ça pèse. Le binga pena pumbwe ka bobo beta pe biso ngande bo beta Paco. Amasa na biso. Samba Paco, biso lolo ba rasto bizate. Comprendre mais mama nanga njambe o ngana ukukalika mote Paco. Sikoto kwini kujonga kwa moto uti opita. Moto natia kimotema mwana nangai papa ngai nati motema na bite ya solo yo kei peno tiki mwasi ndenge wana otika yena jeni mpe uzojonga eloko te kwani nuzo sanga iboya tako Jamaïque yango lokwa basi baibanga itela mere de Jamaïque mama ko bebisanga so motema bi naza tranquille tene na okende na quartier boy batu ba refenga bakomona yote mpondo ko bomba miwana tokokotisa kaka moto kaboti na lupango okoti bakomona olobi nango na oloba nini oloba nini papa yo za moto Jamaïque ukolobela ko tokuvana nano na ndako na kuvanisa yo ngai moko na ibi na kusaba batrainement yo ibi ngai mama na yote bajino la baka mingi bajino la ba fiana musu vide loe ba sitosekaka bango tabo utaka poto lelo nga siko kombi tosor nanga na ibi te na kusuka wapi mama jambi kama ngonde yango wana papa basaka ninge wana te bongo yo kena penya ozezona katete na tiki bato
bo yo tika bato tika mwasi na jemi mpoke na yo ndenge yo kena Jamaïque soki na yaka kozwa yo te nde likamo mosu ese kiti bontale bo bino bosanga yo na tata na yo nayebaka te soki bosaka ngai nde ikotama nayebi te bozwa mbongo bopesa tata na wasa hôpital na mwasi eloko te bo ngai na kosuka boni côté droite côté droite ozoyeba okobeba lelo koyeba te papa bebisa mbongo na oyo bazoyebasa hôpital ebeba kaka boye asa nango eloko te mabino bobomisaka nde kobomisa oyo eza kolukela moto liwa te liwa te yo moko milukelaka liwa otiaka singa na kingo bongo ngai mama na yo Jamaïque ngai oyo nazalaka na ngai te bakomona te dipama bakomona te nzambe na ngai likamo moni boye te po moninga na yo junior akenda mpoto ye na mwasi na ye Platini bavanaka te bavana bien mwa mbongo moke junior azosesa libota na yo okeye na Jamaïque nayebi te soki kaka okendaka nde kovandela no kaya soki ovandelaka nde no musike nayeba te mama namoni tombo Bob Marley omoni tombo na ye basaka na Yesu basaka kaka mulupango moko kaka wana reme oyo tombo mopanzi boye Yesu aza kaka pembeni Yesu aza pembeni mero kusali ngai nde pako na niengere te mama ndiyo kokosanga batala bango na batini bazana ba mikonyoso bazali te tombola no moto bazate mama tala bazate tiko banga eloko ni obanga bango 2 minutes nabia yo 2 minutes ye wana dimita bimishelo kita junga nzambe bongo siko tokosuka boni mpe boye ngai na kosuka wapi mpe boye bandeko za Claude baende somi ya bamongo likambo ngai na kosuka mpe wapi makambo yo sai ngai mama tro tekata lupango nazonga kaka mpona kokofana kisakisa te na kokasusa ngo te natekisa lupango mbongo bosala bino na tata na ikotama na yokata sango te empi natekisa lupango mosu tokokena baza te na lelo bano baza tabibisa kaka elongi aza te mana ngai mama chance baza te chance jo atimola se luka tilelo azo timo ajela umeli ye kutubi azo umela yo okay na mbongo zwaka osala ngwelo kote moninga ye wana azo me mapusi na ye quartier changer ba twa clôture ba député ba kumiko te ba député baza te kaka baninga no bato bazo saba mfereti Pour comment expliquer maman ataku de nakoza na niveau ya kundi ba na niveau na ke mbongo botika na ngwe bele wana tika ku du serine na ba makambo ta lelo bongo parce que mbongo botika na ngona est trop $30,000 papa même ataku basisa mbongo bole ngo lokola nguba ngake na koyiba te le soki na kenda kene na Jamaïque obida bona mwana pasi ko longwana apona vana na France kuna na Saskal et pas ya Maggie Mosek Joanano papa na maman na komela te Joanano mela po doser yo la tête faut que doser moto polo ba bio so na barasta so na barasta pe rasta me ama maleki Maggie Mosek ande mutu ambaye nga bien bon soki Maggie Mosek yebi te wana mo sopo ya mama aya mayo tempo na ni Maggie Mosek yebi yo za mwana na mama tika ba pesa na exemple parce que okasi na kendeka jamais tanga bangu nyoso kutana kina bangu afana no matanga tanga bangu ane na eko za vol pona kine Jamaïque à partir à France na comme na Jamaïque vie yaki facilité na vana ikuna
tina ndenge makambo oyo ekomela ngake barefule ngai boye sikoyo na mbongo ebelebele wana boye mwana bato na etaza nango boye ya zemi donc amela ndenge ya kongo bolo mpo bilokela mpo hôpital te papa médecine yango oyo ekola namona ndenge kutu otraite bato te est ce que omona batraite mutu na makaya sikoyo ndenge eza boye nazaka ndenge wana boye soki alongolaka zemi yango asala ata avortement ezalaka boye te papa ntuka ngai nasepeli te soki mbongo ete teka lupango opesa nda momongo na mona nango osilisi nasilisi ko bon Paco Rastaman Rastaman ok Paco tango mwana oyo ayibi mbongo ya tata na ye na mama na ye apesaki yo tango ozwi opesi biso na kati wana nani aza na foti moto te papa nayibaki te nazoki mpo na bolingo ya mobali na ngai nayibaki te bolingo ya mobali na yo bon ngai naza na bolingo ya mwasi na ngai oelemare nga bona atindaki yo te sala effort yo okei nasali biloko nyonso makambo nyonso napesi yo na badokima okumi kuna barefule yo uwe mamali mariza epa na ngai te mbongo wana 30,000 kudia na ye izalaki awa kumela na ye izalaki awa makambo nyonso izalaki awa yo ntango okumi kuna otindelaki biso mbongo quelque soit ya ezalaka te mpo yo otiki mwasi biso tosalaka te tosalaka eloko te mpo mwasi no alia okuta ye na sate normal akendaka kilo ajongaka yo kasi biso tokokenda na bandi kilo te minonta bapesanga silika na yo mama Richard Madeka tikaka mwasi na ye awa atikali atikele kombe 2000 pamba o atikele nango afandi nango tipana bata ebele basemeki na ye mais Richard Madeka wana mbongo ya motoki na ye yango eza mbongo ya moyibi ya toka te amona mpasi te eza lokola mbongo ikotama moto akoti na ikotama yoko nini tokozwa ipela moto yoko nini tokozwa mama tekaka papa soki ata mbongo opesanga na boye te pesanga buku ya lupango nateka ata parcelle ya monene na rigini eza na prix narekite mbongo na ngai liboma ya tata na yo lopango bakende koteka lopango ya tata na yo lopango ya ngai na ye bakende koteka biso oyebi kombo na biso rasakula sapere rasa mere oyo tosala awa na mboka oyo bayebi biso bato tosali ouverture ya mboka yo kende koba bapiki ya lopango yo banyere tata na yo ubandeke na kufinga tata wa kufinga nalobi tata na ye Rastaman pere rasta tata na ye wa boti yeti kusana te quartier oyo ngai mutu na pisi yango kumbu nana yibinga na quartier oyo te lelo pona mkumba ya mwashi na yo mutu okendaki kuna omonaki ndenge omonaki bon lelo ngana kamata mbongo ngana bimisa nazo buka lupango na pesa yo na mbongo ko na boy ata bem kaya ngo hôpital epesa mana bakaliki la forme boy eza na forme te ebi ba cheka ba kombo ba monta bochete boye na boye na siko rapport ngo nini nalo bate papa nalo bate poni bona nazaka mona bino omoni junior alekio mobali ya Patricia alekio na intelligence pe na sagesse mazara sate yuza rasta ifuzwa na mayele ya biso barasa eloko nini okoboma biso mpo na mwasi okompareka na junior te mama na kompare yo mpo junior ya Patricia alekio yo eloko te en point 30 toyokana a partir ya lelo soki kulanda mobali na yo te asalo ya koyi kosala na lupango na ngati société ok toyokani Rastaman ya Rastaman ozomona makambo papa ozomona tana nakosala mobulu mabe awa tanga na nga na volcan basala nga bashe bote nga na boka tukuna moi je vis le tombe de Bob Marley je ne dis pas n'importe quelle race mais biso pe bato tomona ki Bob Marley on a vécu avec Bob Marley on a vécu avec Double Eric on a vécu avec tout ce qui est comme Rastaman yo loko noko akisa biso yo kako mona na sima na biso soko ko tomoka boni pe boye bazo kumisa na mwasi moi moyibi une femme voleuse c'est la bien mal qui ne profite jamais donc bozong c'est la ngande récompense boye le bien mal qui ne profite jamais merci c'est Gilles natika makambo ya bien natika nyonso tu ya bien na nsima pako mpo na yo mama na bino nga na okota te mabaeti mwana obeba te nga na misu mwana nanga bota marasa te nga bota masura te Sergine ata machine na couture pesa nga na teka ko botota nanu
Ah, Sergine. Yo pe mo nyonso kende na ngosela ngoni pako. Ba souffrance nyonso to na omona ezaka faute na nga moko pako. Ebela mbongo kina mbongo ebele nzambe na ngai. Na minute na ebite so pa ba parents na nga baza wapi so na tsa bango wapi pako juste pour na bolingo na otiko boye vraiment nga vraiment mignon nga mignon na comme la tellement papa boye banda na koma na robe moko pako. Ba botela ngata mona na ngai bongo total rese sima na mona pako nga na obota su mwana te. akosa basi na basangwa pampa ngana zap toma otanga film à Jésus te oh pako ngana ebike masala nga pako aza na Jamaïque bibo na ngi ba refrain ngako toko borianga pako on se va refouler kende nya bengi bisote wana masala ngai pako ba refouler ngako to ba refouler ngame to kota na bi babiti boyoka musanga pako aza na kini nakuta na peti ya pako aza na kini pako pena lipapu netika lipapu kote mo bukani pako azao kini eza na makambo ya bomba te naso bomona ngo nini bomona epenanga pako aza na mabele malembe omoni biloko mosusu tosalaka awa tamakao yo dwi mwana bato osundoli omoni lokola justement bamosusu mpe baboya to beta lisola pako bamiyebi baoyo nyonso balanda ye momia pako na nsima topwata nawa anko nga na pwata lasi nga na pwata lasi na adapanga na molili oyo te ayezuya nga nazoba oyo abimai na momia pako aza deja ebongo eza problème et puis tata tuna wani lemba netika kota ba ninskika lemba bosepela te nena zo et puis ndeto bamsi bacha munoko so mbili ya bamsi bakima ndeni po ndeto za bina batu bakima toyebani ngane na zamu natela mkongo penza to kimbe paka bebe bamsi babuke kake nombila kase kweya bomba ndeto upala ya bamsi so natela mkongo ndepe na zabu ndepe na abu mutse asulisanga ona ebibino bo ba fiti na chéri nanga bafana bangu bala bisabiso sute zala chéri ya Londres nono Guylaine auta poto nono aya na présenta bon na pela bon ba shimbo ba loba trop jalousie pour moninga zima c'est tout allez la raoti aseka kae bakate baka mumia boy vraiment boboya ki makambuli oh na yasa mno pakwa na kini boboya ki ngoya sana wadima buluze allez buluze sana wadimela Pierre Bob Marley amoni ndaka Jimmy Cliff oyo bakoyamba ko bare bafiki ya alenda bikina lele ngo fort ya kumona rasta ya yesanga Jamaïque pinda Jamaïque Bora Jimmy Cliff chamba yo bomba nyoka nasikala balo bomba nyoka expliquez là je vais dans Obige bien a commis la moque à peine bakuna Bob Marley. Sur la Jamaïque. Bakuna Bob Marley peine na tomboa marbre. Ba marbre peine donc ya kakiko na prêtre. Et puis tout na ngai. Tombo ya Bob Marley. Voisin à tombo à Jésus. Na Jésus na Jamaïque. On dit que nous là tozo bet sabata na biso na Congo ya pamba.
nous devons créer le 7e chantier des Jamaïcains. Voilà. Et puis la Jamaïque, ils ont mis la likaya. On t'autorise, c'est permis. Même les autorités, la base qu'on met là. Bob Marley a 4 hectares. Les chambres. Mais obikanga uti petit na ngana za na mwana nga fana kena Jamaïque. Bébé na libumu ya mama na bazo tongola mama ko likeke zo keneti na muto mwana zo bota bana locks. C'est ça. Oh mais Jamaïque, Jamaïque. Oh 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 j'ai vu les tombes de Bob Marley à la Bon, baya tout ça non posé. Pas quoi atika biso tolela Pako atika biso tolela petit moumi na ye atika na barondo Pako yoki oye au juste oui libiso nene voilà mon cher moi mon problème c'est quoi na ekozwa quartier Jamaïque moi likaya Jamaïque on est kozanga tona bokoko ekozanga jamais mais na ekozwa quartier Jamaïque oyiba mipende ya baneti ba Lorette boy to beba ya pamba ya sol ba mipende pélagie to beba ya pamba mais na Jamaïque il faut voir il y a des mipende un peu brunes hein mais ça ne coûte pas cher mais vos cuisses là c'est bon mipende ya vie bongo ya biso mais ça c'est ridicule ça c'est yes ça va et puis na la Jamaïque ça coûte cher oza bambo tali passa jimo yebisanga nanu est-ce que le tombeau ya Bob Marley batia poids na kufa nango combien de kilos 14 mon cher au monde yango 14 en live et bah comment batia en grammes pour ba français pas mon agazé bel batia 1400 grammes mais un conseil que je peux vous donner maintenant bien aimé il faut seulement apprendre à donner aux autres apprenez à donner aux autres. On vous a appris à apprenez à donner aux autres. Yoka, on est chawana. Ils ont la pesa ngo bill. Mais il a fait de l'argent. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris à apprenez à donner. Mila. On vous a appris à donner aux autres. On vous a appris à apprenez à donner aux autres. On vous a appris à apprenez à donner aux autres. 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 On vous a appris à apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris à apprenez à donner aux autres. Yangai Nzembo c'est nia Yangai mais moi na soma makana jamais quitté là c'est vraiment le tout là on doit partir mais le côté c'est place j'ai tout laissé là-bas na Jamaïque comme ça na ebito osala ka ba Congo na ambassade ya Jamaïque parce que ça na ba visa moko de collective to sali ka liste ba pesi biso ba visa et puis on part non moi je suis pas refoulé na volontairement parce que je suis pas même assailli lava Yakaba, Rosalina de Pélagie, Cabana, Ogi, Cabana, nini lekaki na voyage ya mwana resta fils autai kubima azungaki na Jamaïque na miniti oyo barefulaki ye nasali nyonso nafuti mbongo babiye nyonso tu me mwana azungi awa na kati ya quartier Jamaïque na kupresente bino ye asala témoignage nini amoni kuna nini asali po ya kuzunga lisusu rastaman ye Pako gafe Ils ont l'air grave.
Rastaya. Mon fils, Yezama, ya. Oh, bonjour, Bageneza, boy. En tout cas, cause la Rasta. Et où t'es pas en Zambé, pour Balomina histoire coutou. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Na comme na Jamaïque, mais Bamoninga, vraiment, j'étais comme un petit dieu. Mais na découvert Makamwebele. Nini. Premièrement, na moni le tombeau de Bob Marley. Bongo Yami Balé. Bob Marley basi bandimi que aza grand prêtre na monde. Batie kaka tombeau na voisin à Jésus. Marley Bob. Mais eloko oyo ekamusinga na Jamaïque bilanga ya ndunda eza permis autorisé par le gouvernement. Oui. Bob Marley aza na elanga ya 4 hectares. Oh nanu batu ba exploiter ngote. Et puis il faut que moshoro ya Jamaïque différent na oya Bumba. Différent na Bateke. Le ara na retard. Oye na retard. Rastaya. Bon likambo ya suka. Pako. Bongo like dub. Bon like dub bazo de la kalamingi te basa la béatitude na ye. Bongo simanango akoma pese. Mais si on a commis sente azana na mokila bawa. Bon likambo oyo e kamsa ki ngata na ngene kuna Zulu black makambo ya fite makambo ya Peter Kimbango. Peter Kimbango mwana vie kwedi to ebakate. Et puis ndenge sana jinola. Bakolo na bino na Jamaïque ça coûte très cher. Alors, Baba Samsou Barastaman et ba aimé eke ba Pardon. Bandila Foukalona. Bon, ignorant trop. Deboza. Tu ne la coûte. Rastaman. Rastaya. Pona kosukisa ba Jamaïcain nyoso amon ngala tambolaki na kena ba Bolivie ba Sri Lanka na kena na ba Stockholm na mati kota Suède ba kiti côté Hollande ba lobby eloko moko. Désormais, les Rastas doivent apprendre à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. Donnez à nos autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. Donnez aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. Roger Makassié. Apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. Apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. On vous a appris, apprenez à donner aux autres. Rasta Coolman. La demande à la foule, oh yeah. Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le roi des Juifs? Que voulez-vous que je fasse de
c'est lui. Jésus que vous appelez le Fils de Dieu. Que voulez-vous que je fasse, c'est lui. Jésus que vous appelez le roi des Juifs. Pour moi, je l'ai. Oui, Azali. Nakomona. Oui, Azali. Pardon, je ne sais quoi te dire, mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon amour, pardonne-moi. Regarde comment je suis C'est toi. Je ne sais pas ce que je fais. Tu me pardonnes, Balasse. Pour tout le mal que je t'ai fait, Balasse, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardon. Regarde ce que je suis devenue, Balasse. J'ai gâché ma vie. Dis quelque chose, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça, Balasse. Tu es enceinte? Oui. Je suis là, époque n'est pas. Là où je suis restée, ses parents me maltraitent. Ils ne savent même plus ce que je fais pour eux. Ah, femme. Il t'a fallu arriver à ce niveau pour que tu comprennes enfin la vie. C'est vrai qu'on dise que les conséquences sont mieux que les conseils. Mignon, tu as vu comment tu es devenue? Ok, nous ferons mieux de protéger cet innocent que vous avez fait venir innocemment. Le reste, on verra. S'il te plaît, viens. Viens, je vais te sécuriser. Viens, je vais te sécuriser. Le reste, on verra. Nanazar. Ah, mignon. Je ne savais pas que tu allais être conseillé si tôt comme ça. D'ailleurs, mon père m'a donné l'aval de venir te chercher. Mais je devais commencer par où? Tu voulais que je sois encore tabassée? Être humiliée comme l'autre fois? Oh mon Dieu. Non, je ne veux plus penser à ça. S'il te plaît. Viens. Franchement, Patrick, moi je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Qu'est-ce qu'on s'est convenu, toi et moi? Je ne cesserai pas de répéter ça à chaque instant. Je ne sais pas comment cette fille que tu as accepté de répondre. Pourquoi? Mais de quelle fille? Mais de quelle fille? Ta femme, non? La femme des Jamaïcains, c'est quoi ça? C'est des mignonnes que tu parles. Et tu trouves ça plaisant, tu ris même. Mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de femmes à Kinshasa, il n'y a plus de femmes à Brazzaville, partout ailleurs dans le monde pour t'attacher à cette pétasse. C'est une pétasse, c'est vraiment le mot qui te convient. Il ne faut pas exagérer jusqu'à ce niveau. C'est moi qui suis en train d'exagérer. Après tout ce qu'on a subi à cause d'elle. Attends, il fait très chaud ici, viens. Viens, je vais t'expliquer. Viens, s'il te plaît, viens.
Tu sais, la vie, hein? Toi, tu es chrétien. La Bible le dit. Le pardon est plus fort que la vengeance. Tu le sais au moins. Je ne me rappelle plus du passage biblique, mais c'est écrit, c'est Joseph qui l'a dit quand il avait retrouvé ses frères. Je sais que toi, tu es plus approfondi dans ces histoires. Tu n'es pas Joseph, elle n'est pas ta sœur. Donc, si c'est... Écoute, comparons d'abord le mal que le frère de Joseph en fait à Joseph. Mais Patrick, arrête de me raconter des histoires bibliques. Cette fille-là, elle est même enceinte. Et elle n'est pas grosse de toi. Ok, heureusement que tu as tapé sur le point. Cet enfant-là, c'est juste un innocent. Ce que je fais, c'est d'abord de protéger l'innocent. Je suis en train de l'aider. On a un grand espace ici, quand même, très mal. Je l'aide juste pour qu'elle mette... Ce n'est pas un foyer social. Tu n'es pas en train de faire des œuvres de bienfaisance. Renvoie-la auprès de son putain d'amant qu'il pourrait prendre son enfant. Je te comprends. Tu me comprends comment? Tu ne comprends rien du tout. Je sais que c'est l'esprit de vengeance. Tu ressens la douleur de ces jours-là à Jamaïque, si c'est quoi, je sais pas. Mais écoute, j'ai failli me battre avec 5 soi-disant Jamaïcains à cause de toi et c'est comme ça que tu me réponds. Essaie de pardonner. Je prie mignonne, je l'ai acceptée. Tu sais que c'est une fille que j'ai beaucoup aimée. Et jusqu'à présent, je ressens encore l'amour. J'aime encore cette femme. Et j'attends qu'elle mette au monde. On verra s'il y a la possibilité d'adopter l'enfant, je peux le faire et après on passe au mariage. Cet enfant sera légalement l'enfant de Patrick Palacio. Ça pose pas de problème, c'est pas un grand problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais ce qui va te sauver, c'est quoi? Toi que tu aies commis de fautes, toi que tu as accepté de n'importe quoi, ça ne peut pas tuer l'amitié qu'il y avait entre toi et moi. Sinon, j'aurais juré par mon nom, tu ne serais plus jamais mon ami. Mais il n'y a pas de problème. Essayons de voir avec le temps peut-être qu'il va changer. Mais moi, je ne suis pas ton conseiller dans cette histoire. Je pense que les conséquences l'ont vraiment éduqué. Mignonne. Moi, je ne crois en rien du tout. Ne pourra plus recommencer de tels actes. Moi, je ne crois en rien du tout. Ces derniers temps, je cause avec elle, on discute beaucoup. Je sens vraiment qu'elle a compris. Vraiment, elle a compris que ta volonté soit faite. Dis à papa qui a m'apporter un jus, un verre de jus. Il fait très chaud, hein? Aïe, 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 aïe. Ouf, l'Afrique. demande à la foule, oh yeah. Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le roi de Juifs? Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le Fils de Dieu? Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le roi de Juifs? Pour moi, je le reconnais innocent. Je n'ai aucun mal sur cette eau. La foule, la majorité, la foule. Namituni solo toka wani, mikolo mibale ngalaka mwa. Nasala nyoso pona zuwa yoye. Zabola yeko kabola biso ameki pe aleisa yo mbuma zele bola ni mabe e masala Solomo vertige salinga zele motema eziki makila zoto esopani molimo ekomi kaina Massa, mettelo qua.
esopani molimo ekomi kaina